Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Irsil Beauté Loi TV. J'espère que vous allez bien. Bande konanga to pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Merci beaucoup na bande ko nyonso oyo bazwa katampe na ya kolanda Irsil Beauté Loi TV. J'espère que nzamba lola azo bomba bino pe azo batela bino. En tout cas, bonne journée, bonsoir na bino hein. Lelo to eli bino Makoko aza actrice oyo asepelisaka biso asalaka musala na ye très bien. En tout cas na bandako je suis sûr et certain que bozalaka desite tango bomonaka ye sur scène. Alors Makoko aza mwana mwasi oyo biso nyonso toyebi o awutaki kobala mariage na ye ya kafu na mobali na ye beauté image mobali ya batu ya Coquette sasa. Alors après mariage na bango kaka ndenge couple nyonso ezalaka nzambe a visitaki bango nzamba pambola ki bango. Alors mama Koko awutaki kobota biso nyonso toyebi ki azalaki na zemi et alimwelaki biso sur scène. Alimwela biso sur scène. En tout cas amankaki biso bafanatique na ye bamankaki ye biso nyonso pe tomankaki ye. En tout cas kobota na ye ezalaki vraiment esengo mingi balobi mikolo tobengaka ye mère de fille po ye nzamba azopesa ye bana basi bébé na ye ya kitoko ya mwasi oyo awutaki kobota aza vraiment très bien en bonne santé. Alors bato ebele baza komi tungisa pourquoi mama Koko azui repote abokola mwana azwa tawana bandeko na ngai webi ke na vie ya lelo eza ndeti susu tango akala te. Technologie eza ko avancer makambo pe eza ko avancer. Eza na bato misusu aboti na ye très bien césarienne te complication moko te tango avandi mois 2 mois 3 mois ayebi ke non fona zonga musala. Alors musala ezobenga ye amankaki biso pe n'est-ce pas balandi pe ya Irsil Beauté Loi TV. Je suis sûr et certain Makoko amankaki biso sur scène yango wana biso tozalaka wana pona komemela bino ba good news komemela bino ba sango. Alors Makoko il est de retour sur scène bande konangai to savourer to consommer to talaye to welcome ye back. En tout cas to la kisekete en tout cas mama yaya o mankaki biso vraiment musala wana salaka et salaka toujours kitoko mingi parce que malgré na moment ya grossesse na ye to monaki azaki toujours active à la fin de sa grossesse bien sûr parce que grossesse ne bandeli tout comme pena suka et yakala makam nango mais ye pesa qui est force à la fin to mona ki koma signa ki ba contrat na ba gesho na ba cardozo basala ki mwa pib na bango et lekaki na ba chaîne na biso ya Congo Kinshasa et to mona ki pe mwa ba gag na bango ba bande ko sala na artiste na biso décor ilonga auto bande ko mona ba challenge na bango ya ba bac de bac na bango mariage ko la kisamisa pi. En tout cas c'était wow. Alors mama na bino ndeko na bino na kozwa bino vraiment tant mingi te to ko tchela bino Coquette sasa ye moko ndenge azo expliquer biso aza sur scène pourquoi azongi scène avant pourquoi asali kete azongi la musala est-ce que eza mabe to eza mabete. Mais avant ngana tika bino na kosenga la bino juste kaka eloko moko bo s'abonner massivement c'est Irsil Beauté Loi TV. Bo s'abonner, bo liker, bo partager. Moi ba remarque numéro na bisa téléphone ezawana. Ba remarque na bino esalaka toujours bien. Ba encouragement na bino pe esalaka biso toujours bien. En tout cas bo hésiter te ko benga biso et surtout maman balobi le 8 mars c'est bientôt. Le 8 mars ezana nzela ya somba robe na yo ba robe na biso yango eza disponible benga kaka numéro oyo. En tout cas
partout zali yaya toko livre yo et okozala jamais déçu ba prix ya kitoko et de bonne qualité aussi yaya yebela timbela parce que le 8 mars ezalaka suka kolatela mbali puta ezala peka le 8 mars te étant qu'une femme surtout africaine yaya fozala mwa robe no ya canos fozala mwa liputa no boye ya kitoko biso kala te ete ezobanda obwakami na yo yo wana osali mwa sorti na père yo wana oke na yo église kolingaka bamidi ya 14h te somba liputa somba robe na yo eza disponible awa kaka nulle part ailleurs ici chez Ursule Botelwa. En tout cas, je vous aime. Tolanda na nos vidéos oyo ya makoko et botikela biso ba commentaire. Que pensez-vous? Est-ce que vous êtes contente de la voir sur scène ou pas? Alors, restez branchés. Abonnez-vous une fois de plus massivement. Likez, partagez et commentez. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification parce que Yangwe Bando permet à Kayo à chaque fois. Ursule Botelwa TV soki ache élément yozaka mutaliboso ya kozwango. Tolanda siko makoko. On se retrouve à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mais n'empêche que si mon surnom te plaît aussi, tu peux lui donner mon surnom. Merci beaucoup, Julia. Merci, maman. Maman n'a pas dit merci Benedi. Essaye de me gratter. Comment les gâteaux sont on le retrouve pour nous la rate. Laura, quand on a dansé là, depuis ces jours-là, il fallait y aller. Les lots sont à la bimi. Akufina Impro, c'est qui? Merci, Marvin. Merci, Lamborghini. Laura, non, comme l'adresse, non. Mon azazo, beaucoup. Merci, David, je vais bien. Je remets à Zazoma. Oui, ça va. Yami. Eh, papa, vous voyez, nous sommes là. Merci, Bijou. Oui, on est là. Bonjour, Carmen. Super bien, super bien. Ngana moni yo, ya.
Vraiment. Mimikia. Jean-Paul. Oui, bébé va bien sortir, merci. Bisous, Laurence. Ngana. Oui, on est là quand déjà un beau. Maman est. J'aurais mieux. Merci, Yaya. Oui, c'est la raison. Gâteau, Zoé. On ravise la bisou. Gâteau, Zoé. Zoé, ma chemise. T'es sur la chemise. Et on va faire non, répondre aussi. Bon, les amis, nous avons mis un scène. Gâteau, Zoé.